Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bila nyesi tu ba ebolinga ka maman Eliane Nitu na pesi no ba mbote. Ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni ba ebanga. Est-ce que wa malamu bande ko nanga poza bien? Boni ba santé, bona muki bien. Wabino maman Eliane Nitu, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo batelaki mi ezali et vous de votre côté, certainement faites-moi ça va. Si vous allez bien. Merci mingi na bino surtout oyo bolinga maman Eliane Nitu. Obo sepelaka na maman Eliane Nitu. Obo partagera ba émission ya maman Eliane Nitu. Nalobaka soki oza moto akanda kotala nga te mpo kosepela na yo na ngai te. Soki oyebi koza moto akanda kotala nga te mpo okosepela na yo na nga te. Soki mpo oyebi koza fanatique révolté kotala ngai pe te mpo okosepela na yo na ngai te. Merci na ba oyo balingaka mama Eliane Nitu, ba vrai oyo balingaka nga. Ma famille du cœur. Oyo balingaka nga na bengaka bino ma famille du cœur. Vous êtes ma deuxième famille. Yango na bengaka bino ma famille du cœur. À part famille du cœur, vous qui me regardez, vous êtes tous ma deuxième famille. Merci parce que vous êtes très attentifs. Dans le barane émission émission est un concept. Préparons-nous pour le mariage. Du vrai, du vécu, du quotidien. Et on est au sol à Eliane Nitu TV. Ceux qui ont abonné à l'Ibosso, on s'abonner. Ceux qui ont abonné, on activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que l'émission est écoutée na katia chaîne Abisso. Tu es sur la forme makambo ya mabala. Pas tout ba benga ka maman ni tout la ngeza parce que baby que tu as un concept. Ah, concept est rechangé, discours est rechangé, concept ne peut pas sur le mariage changer tata to bakisi eloko mais to tika toujours na kati tosha awa sujet échange akate na Eliane Nitu TV sujet moko échangera awezate aweza makambo sur le mariage du vrai du vécu du quotidien yango nde to solaka na chaîne na biso yango to débattra na kati ya chaîne na biso yango no mona mutambengi apesi solo talanga likamnanga ezabo mama Eliane Nitu meka ko solola yango ekoko pesa baninga mususu maile c'est comme ça oyo batalaka chaîne oyo bayebi ndenge ni fonctionnaka so to komi na moment ya kosala ba émission culinaire to kende émission culinaire soki pe bolingi bolaninga kuna na marché nanga noiselle pa na kenda kosala business nanga ezaka ne bongo. Merci beaucoup. De gros bisous à toi Maya. Ya nanga Eugénie bien, je te fais de gros bisous. Pour moi de mon cœur, maman Eugénie Mongaï belle sans maquillage. Maman Bobila Dakamata ba bisous. Ya maintenant nga bata papa Edo Diawakan. Service traiteur La Providence, maman Eliane Nitu, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitu. Service traiteur, la Providence, Balambilelo, Bolika Kalelo. La Providence, Biloko Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitu. Gloire à Dieu. Et voilà, service traiteur La Providence, 15 ans d'expérience, 15 ans d'existence, 15 ans de succès. Voilà, si vous avez un poste à Rossala Libala Nayo, Libala moi, peu importe, que hésitez à contacter maman Eliane Nitu, numéro de téléphone 06 15 31 69 90, tu ne seras pas dessus. Voilà. Donc, sur le score, il m'a dit que vous poste à Rossala la journée à l'élo. Ndeko moko moi si atalaki émission na Saki Lobby par rapport ya bandeko ba famille bondoki oyo moi ça pesa ki mobali mukanda bakendeki na Congo kozonga bazongi babomi libala mobali abomi libala pourquoi parce que
Moi si a répondu qu'il ne connaît ma bé mobile la bien libala fait kufa. Or avec un amour sincère tena moi si wana yanga sala kiki libala kufa po avec un moi si ya kintu di moi si ya famille oya zala ki na déjà yango amona kiki asala nini aboma libala na moi si oyo asungaki apesi mukanda na kati ya mboka ya poto ezalaka pasi ndenge basakana te biso awa na France bato balalaka na bobini ya na bobini mpona koluka mukanda okie banda 3h du matin pour ke bakoka koyamba yo bato balalela yango libanda mikanda eza bato eloko bato baselaka ba jeune prière mpona kozwa mukanda jeune prière mpona ozwa mukanda botala niveau oyo mukanda okapenza moto abina tiki masumu na komisambela mpoka anazwa mukanda okomona mutu penza abina tiki masumu na komosambela mpona kaka nasala nini nazwa mukanda na mboka oyo poto soki oza na mukanda te oza lokola mutu oyo kozanga mukanda ezaka pasi mingi ntango toyaka poto loka biso toluka eza mukanda mais soki oye poto eke ozwi mukanda moko na ndenge ya facilité oki kolala na babobini wana esimbi te ozwi mutu mo akaze yo atie yo epai na ye pour ke apesa yo mukanda okoma bien okoma en ordre mutu ndenge wana banegligeaka ye te mutu abo basakana te parce que eza vie eza lokola mutu apesi yo vie poso mutu apesi yo mukanda nde permetaka mutu asala mosala mukanda nde permetaka mutu avoyage ndenge alingi mukanda nde permetaka mutu asomba bandaku mukanda soki oza nango te koza na mbongo no na poche mais soki oza na mukanda te eza pasi ya lokola bandeko bautaka na Afrique ana mbongo na poche ana posa asomba ndaku mais lokola aza résident te bakoma kosoma mutu azosoma meme ndaku na kombo ya mutu mosusu mpona nini ayebike na poto naza na adresse te naza mukanda te moyen asala eza te mutu azosoma ndako ata na kombo ya mutu mosusu mukanda vraiment soki moninga apesa yo mukanda eza négligeable te konéglige te konéglige mutu abongo te so mutu apesa yo mukanda na kati ya mboka ya poto konéglige te ndeko ya mwasi ayebisinga alobi mama elia nitu alobi mama boteyaka kaka mpo baoyo bakoya mikolo oyo ezoya na likolo kuna bazwaka taka mayele abi eza kana ye abi mama eliane mobali afilmanga na gara mela moyo na mela abi mobali afilma mobali oyo nga napesa mukanda kaka ndenge ndeko wana alobi mobali napesa mukanda mama eliane amona nga mweke rien akoma kotokoloba yo mutu apesaka nga mukanda to préfecture mutu apesaka nga mukanda maza mutu nakutaki aza telatela ndenge alobaki mutu mo aza telatela mama nitu nazwi ye na tie na ndako na nga tobandi kovanda mama ye na boye kokende na libala eka makambo ya kobota toboti mwana mpo adeklare kaka mwana akoka kozwa mukanda bino mo boyebi ke so mutu aya mukanda bafrançais osali déclaration ya mwana ekendaka wawa ekendaka nokinoki mpo mutu konjo na yo mutu aboti mwana azwa mukanda bime mama nayebisi yo ke mobali atelemi na mela azofinga nga azofilme ngai kutu oza sali te kutu ndenge oza wana nga kutu nalulaki yo te ye mutu olingaki nga parceke bakutanaka na mobali na ye na par canal ya baninga ndenge kaka ezalaka bakutanaka canal moko ya baninga canal yango ezalaki wapi ezalaki na église eyaki na kati église mwa mwasi ezalaki na église ye mobali aye na église mwasi akamari na présente ke etala junior yeyo baprésentation kaka ndenge ezalaka nga na tunye yo lulaki yo mutache abi mama na cheke lito eteke na che lito ninge zaka to pseba ni mwa telefone to komi ko bengana na ko bengana wana kaka ninge zaka na ko ya ko talo aye ko talanga mama ni to komi ko ya ko talanga na ko ya ko talanga muke to bandi ko mesana na nenge peto yake ko sani makambo ya ba bolingo to sa mamba bolingo mama ni tu na yeba kiteke aza mukanda te parce que za ki garçon abi junior propre libela garçon moko propre fashion na yeba katika na mukanda te parce que banaki pe ko sala mais musala osala sa pe na mukanda ya mutu mususa ki vraiment propre na kovanda ndeto bandaki wana mama te ko ya kana ekobo ndenge ezala pa bazaki na église moko ayo ko ya na ekobo na ko ya na ekobo na bamba ko isami na ko isama na bango mwasi azwizemi ayebisi nga nazwizemi mais naza na posa ya kobota te nga nabaki na mpona bota ifona na bala abi mama eliane nga na uta na famille recomposée famille oyo ke non moko musu na kopesa histoire ya famille na nga nalingaki te na bota bana na nga mwana tata na bana ko souhaiter kanisa ke ndenge na abona na 35 ame na boya kobota
na bina ko bota te fo na bota ka soki kaka na bali wande na boti makam na bota mwana tata bana famille recomposée bazana difficulté makasa ko lingana parce que ngamo na za mutu ona kuti na kati ya famille recomposée donc na boy ki pesa na biteba na bota bana mobali moko na zuiziemi na yebisi mwa mobali nga bi ndiko na zuiziemi boy en tout cas te ngala lobaki pona bota na koko bota tele mwana tata na lingina bota na mobali kaka moko siko to sali ndenge nini mobali lobi te omoni problème ezate to bala na biso na ko bala bi mama ni to wana nyoso na ebina te kaza na mukanda te po za propre za ne bien to abombela nga siko sauter na occasion tanga moke na zemi comme oti kolongola zemi te malamu kutu to sa nini to bota kaka mwana abomba seke kaza mukanda te abomba sake na yeba momo si pa mona bi lokwa bien proposer nga to bala na biso kaka o te to kena ko sa ba présentation surtout celle ba présentation après to sa nini to koluka ninga wa sa libala tala mi bala ba maele albi maman Eliane to sala pe fiançailles nga kaka na yebite ke aza mukanda te to sali fiançailles naza na zemi na libumu mama to sisi ko sala fiançailles siko ndenge ezalaka fo ko déclarer mwana oyebi ke so za zemi na 3 mois fo kende ko déclarer mwana na mairie tout ça vous ko le mwana kende ko déclarer mwana ye mama ngai wana pe to simanza to ko sani ko déclarer ça ke na yeba ke muto aza mukanda te po kendaka musala a déclarer mwana tant a déclarer mwana mama neto et comme que bon le quoi to sel fiancé déjà libala to ko sala ngo après mwana bandana ko kola mwana kola nan après to sala libala to bando kangisa mu quoi to seki fiancé mama neto a déclarer mwana si ko déclarer mwana ndemo ba yeko ba vérité que moni siko ndenge déclarer mwana boye il faut ko tsa ba papier na ngai ponga pena sa nini na ko kakoza mukanda bi yuza mukanda te te talaka junior za mukanda te moi sabi mama tuna kamwa moko ngala ndipte junior yoza kana mukanda te mais junior kenda musala abi bika mama mboko na kenda musala me na sala mukanda vie na nga junior za kana mukanda te mama yebi so kota kata bolingo sa ndenge ni aza papa mwana asa déclarer mwana to sa ndenge nini akende ka ko sa nini aso kaka mukanda ngo kana pese kaka mukanda ngo kaka neka kezala ka déclarer mwana junior azu mukanda mama yake na mama junior azu mukanda tango azu mukanda junior to sa sko ndeni pona mambo libala mambo libala to zela nana nasala sa nana musala mwana pusa na nana mwana kola nasala nana musala junior na ko sala musala zo sala musala junior abima na mayele atika na bilamba ezalaka pa mwasi junior asundola bilamba junior asima nzela kima junior akenda après avoir kozwa mukanda junior abime junior akei baye kokutana na junior na gara melin junior azofinga mwasi azofinga kuta azana ko filmer ye waba guna ngate wapi ba shwana ngai te mwana wana kutu tobota na tikela yo cadeau vanda na mwasi alobi mama netu junior tangu nano azoki mukanda te junior azaka gentil okoboya junior azalaka bien junior abomba jeune na ye na ndenga kosakana te junior asala mukanda mutu sanke na yebaka saka na mukanda mutu tozalaka na junior na ndaku ndenge tozala na junior asumbaka ne pe maya asombi pe maya asombi pe mwa ji ngamo loko eza ndaku nanga kutana na ndaku nanga ngamo nafuta ndaku nanga oui mais moi loko muke il était tout gentil junior nzoka nde junior ayela kaka mukanda masolo mikanda oye beta maka tout le temps soko zana mobali azana mukanda te bo vanda na mwa tamulai potala vraiment ce que bolingo eza soto eza lokuta bango bakoma na carte mobali so azana mukanda te ana basi misato omona koto azana mwasi koto azana beta da fiko kote nini mukanda ko sa nini ikopesa melanga tozolo mama bete pona balobi te ke po bala mwasi to bala mobali il faut ka mukanda ezala te bolingo ezali kama mukanda te bolingo ezali kama sentiment bolingo ezali sentiment na so kote libino déjà mi balé tant que sentiment c'est côté bosali bolingo na bino alors soko akine loko moko bande ko luka neti mukanda par exemple soko ji yango ko changer idée te vanda ka na moninga lobaka
bon to sito lingani to sito boti bovanda kaka mais yo moko bina mutu oyele ki mukanda soko yele mukanda ngoyo bandeko faut ça très attention pour ça ndenge moi sur le biki mama soko moni junior ndenga bandeko okondi mateke junior mutako finga nga bi junior afingi nga mama nitu junior azo finga nga pa azo filmer nga abimisi siko ki ye nzoka junior na bandeko vivre neta makina mukanda te aosa na mukanda mutu azaki junior mususu. Après avoir causé mon canal avec comme une vraie face ya junior. Si quoi ba junior nde bosa makambo eboye. Bozo baby c'est la bande comme susu. Pour moutiner surtout en Afrique, aya kana mukanda te. Moutiner surtout aya kana mukanda te. Nyoso tout aya kana mukanda te. Soko komi na mboka poto akute na moso za mukanda mabe ezate bakoki kolingana na bango balingani na bango pe apesi moko mukanda soki mosa na mukanda ta akuti mbali mwaza mukanda balingani penza bolingwa solo apesi mobali mukanda vice versa bo pesa na mukanda bozo continuer ya bolingo mais yo koya kolinga mutu na intérêt apesi loko bande kolinga sima nango obandi suko finga ye oza mosi moko tu salite kutu yo muto linga kinga yo muto sala kibo yo muto ce n'est pas bien eza malamu te bandeko parce que makambo tu ba to sala ana sa moyo futa maka ana sa moyo oloni nguba ko buka noka nguba ezala kane oko lona nguba te ubuka masango c'est comme ça to solo ba mabete ke bato ba pesa na mikanda te non. Ça bon que tu personne na mikanda mais bozala amour mo sincère bozala bolingo solo parce que et ça n'a pas si mon côté ça que tu pesi to mobali apesi mo si mukanda moi si on a boy mobali wana ke kolinga mobali mususu azupe mukanda na babala na pesi un peu mobali mususu et si ka bomengo ne wuta ke ça la ka toujours passe et ça la ka toujours passe ce ka bomengo wana e wuta ki na mboko yo kozanga mukanda na poto kozanga mukanda oyo etinda ba jeune garçon ba kendo kota mabale pa ya ba mama mibimba okomona penza mama za déjà na 50 ans demi siècle ma jeune moi za na 40 ans et comme l'amour n'a pas d'âge pour maman à 50 ans aza sous na baninga na 50 ans te o ba ko bala zu mobala moninga na 50 ans te ko bala le ko la monika ozo mobala te akiko kwa na leki na ye o aza na 40 ans. Et comme l'amour n'a pas d'âge. Bon, mon Macron, est-ce que couple Macron n'a bouché ta bon mon amour est-ce que couple moi qui toko? Et reste qui couple les gens na banate. Ceux qui babota qui ban. Bon mon maman moi ça comme coco, papa moi ça gêne. Mais bana bana qui base là dessus, bana nga base là gêné. Ah wa kutu na poto to za la rapeza moi na zo mona ke maman nga na o mona e bien te. OK ko moi na classe habite maman sur zo na classe tellement ko pousse na kate pemena ba camarade na ite ba camarade na ba mona yo. Au moins ba maman bazaka ke au moins na classe alati soutien te moi na zo c'est soko ye telema awa ko ya place na zate azo boya ba camarade ba mona parce que abike mama tango aka kozonga mama la taka soutien te mabele ne so kitake na tolo azo ka soni couple ndenge na so ba bota ki bana bana bazala gêner lelo koma kaka bomona couple makoro na projet te bomona couple makoro mais eza couple ya kitoko te eza nango kitoko te eza nango eza mabe moi ça za déjà koko makasi mobala za trop jeune eza couple ya kitoko te tango toloba to ba bantu to za ba culture ya biso moi ça kokoleka mobala ta na 1 année 2 ans ça passe mais komi mukolo ya mobali ya 5 ans pona nini leki soki ya yele ketana mbula kama abenga kikaka yaya ndeko na leki kaka na 2 ans ozo benge yaya aleko na 1 an ozo benge yaya tima na nzuzu kutuso babota mi oya bota ma timba ka mukolo ya nzuzu leki bombuyi na kanku mbuya za mukolo kanku azaka leki soki oya bimili boso mona c'est moi la grande ozo mona ye ba seconde kame mutu aza na droit de neske ngamu tunaza yaya bizalele koma nene koma makamwa kotula yo mutasa tulia komi ko linga leki na ye ce n'est pas bon nisa malamu te ko non mukande zelo mo osaka na ngote botala de bazako rapatrier batu mikolo Belgique za ko tomboka makasi Belgique ba tomboki makasi bola la ka bo ba ko zo bino pourquoi batu batelenga na akena mboko Belgique mukande zo mite aina Hollande zo mite akena Allemagne zo mite aina France akena azo telenga na poza mukanda parce que mukanda ndeza stabilité na poto stabilité à poto eza mukanda alors ezalaka muto apesaka moninga mukanda soki muto na mukanda wana asali ye mabe esalaka pasi mingi mukanda de permettra muto banda kotambola kende gauche kende droite okoko sala na yo musala na mukanda muto zozo mbongo za limité
oza posa ko voyager moyo voyager ezate puis kolo mukanda ko la la mukike na lingi suna mukanda na ngaite ko sa suna mukanda na ngata osa nini eza yaye. Un peu de respect, un peu de considération, un peu de reconnaissance. Oui, balobi te so bo pesa ni mikanda boko kabwana te si boko kabwana na bino pe po bolingo so esimbi pete batikaka oko kufa na kati ndaba libala te so ezo simba te so mobala onyo koloko kino pe kotika ye so ki pe mo sa onyo koloko ki pe kotika boka bwana bino parce que ko kaboneza na ngo normal ke boka bwana bino mais o to singa reza respect oko ko filmer mutu ndenge nini o finga mutu zo filmer nagara mela azo finga ye azape ko filmer en même temps hein. Ela batu musu ba oloba te. Ako koloba te o sele mebe azaka akolela. Ela batu musu ba akoloba me koloba pa yebi te. Azo loba ka po loba me ayebo loba te. Koloba yebi te azo koloba te ayebo loba te. Bato ndenge mona balela kaka azo kaka pasi azo lela. Azo kaka pasi azako lela. So esimbi te bokaboni na ndenge malembe. Mais ako filmer muto ya sala ke yo koma na eloko atubingi eloko nzoto baza ko rapatrier batu baza ko kene boyebi ke eza ba yango bato bateka kango ba na raison ke non na teka ngo kaka baza na raison ke ozo mutu oyo azo yango fele après lobi aya ko saka na yo ozo filmer mutu ozo finga mutu bobota ne pe mwana oyo mutu proposer kinga oyo mutu linga ki mais yo ke no sali na ndako na ye pono na tabaso basangisi amo papa yamba yemane mangwana oyebi ke tabali ka bena mona yesinga na ye oza na raison leki tabali ka bena mona yesinga na ye okuti mo mwasi mo aza ndako na ye aza na ye célibataire yo pe kuna ozaki na mwasi te oyo ko linga mais so eza kuna ote tika eza pe shona yo te tika mo mwasi ya lele mama Eliane mo mobali yo sambu singa afinga parce que mo na batu aza ba fio ba yebolo bate wana ok passe leki azaka akolela ma miso so ezo tanga soki muto azolela na kombo na yo babi malédiction sans cause n'a pas d'effet malédiction avec cause soki muto baka nzambe tala kaka lelo adondi pona ngana saela keboy tala nenga zofinga ta wana malédiction wana ko na satana yemo penza ya bisinza meke nzambe punir muto asali mabe mais la ba malédiction mususu ona maudire yo esimba nango te parce que ce que ozo lelo ba asalinga ni na satana yebisinza mbabi avant na o seigneur ye muto bandaki parce que faut boye ba ke satana funda biso pa nzambe makambo to sala ka bo satan fundaka tant satan kitaka ana se ayeko tambola zongi nzamba tuni est-ce que moni serviteur nanga Job abia na moni Job yo kanenge satana zo funda Job pa nzambe alobi o mokonzi yazo linga yo kaka pona pambola ye lokolo pambola ye yango linga ko lelo oyo soko pambole to ko mona ko sa nini ako wanga na yo nzamba lobi non Job aza c'est un homme intègre habité wana siko nzamba aso ana Satan nzambe ba aso ana Satan conversation ya nzambe na Satan zo la nzambe ke Job ya lingi yo kaka pona o pambola nzamba habité alinga kapona pambola ta linga la bolingo ya solo Job alobi nani Satan bio nazo eka nzamba lobi kende ko toucher am na yete mezo eka ka bomengo nyonso okomona ke alinga na bolingo ya solo Satan kitaki ayaki aboteli Job nyonso azalaki nango abotoli mbongo abotoli bana asa nyonso azaki mais Job atikalaka toujours intègre na bolingo na epa ya nzambe atungise na ba maladie ndenge na ndenge donc muto azaka fidèle lokola Job tala fidélité Job azalaki nango pa ya nzambe Satan asali nyonso nana permetaki nzambe mo permetabi kende ko toucher ye mais amna ye ko simba te zo ba bien na ezo nyonso lingi otala ke ye penza azaya nga linga kanga kaka ndenge nzamba alobaki ndenge salamaki Satana kutanaki Satana kufaki soni parce que amoni ke Job alingaki nzambe na ndenge solo bana nyonso bakufi bakei ba bien nyonso ekei azaki toujours intègre yona psimino ke Satan afunda kabisa pa nzambe soki muto sali kambu Satana muto kenda afunda parce que nzambe tala ye ko na sali boy tala ya sali boy tala ya sali boy
Et on dit que malédiction sans cause n'a pas d'effet. Malédiction avec cause ça n'a effet. Ce qui vraiment au sali mutu mabe, mutu avandi azolela na kombo na yo. Wa tu no funde pa nzambe te Satan na yemo akinde ko plaider na pas na place na yo. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolika Kalelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà. Ce qu'on yebi ke olinga mutu na intérêt moko boye. Ce qu'on yebi ko olinga mutu na intérêt moko boye. Il faut respecter mutu na surtout que ceux qui a salé liyo bolam. Il faut respecter. C'est vraiment important. Ce qu'on yebi ke olinga mutu pona intérêt moko boye. Et là comment bande ko lukana vie ya mutu na ozu yango pe. Okumisinza mo pe sinza me merci. Ou respecter pe mutu wana. Pona lelo to suki wana. Aza mato ko yoka ayo ko aza motema ko ndima pe andi masuko za mutu akanda ko tala ngate poko sepla na wana ngate. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba ndume sineba na betu bonso. Boka mataba bisous. Bye bye.